Kata ye classe bonde papa na bango akufaki. Na pe na mwana moko ya muke aza aveugle banda kobotama na ye. Et pe na leka. Oui na ye te. Aza wapi? Aza kuna nda. No fala ya na ye, fala ya na. Te nzoto nde ezala bien te mais naseka makasi ke nakoma na kutana bino ya mwana mwana. Azana. Mwana kati ndenge bayebisaka mwana kutana bi abotami aveugle akomona te. X-Bass Marandura bali pe Hermi moi pe na ye awa eza te tukope sasa foto te soki ezaka bisasa moke nalingaki na pe na ye ezotumisa pende bimi pende eza boye naza na bakutu te papa ya kokende hôpital kutu basenga ngai $250 mpo nalongola ye nazokoka te na kozwa eske ngai namona $. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site F Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Yasika Eye na Kinshasa. Restaurant L'Orangerie. Restaurant L'Orangerie. Koutia Kusia Balala. Na spécialité na bango. Poulet au makala. Poulet au makala. Souka nelengi. Basuki wanate. Olingi kolia bio. Yakambangu na restaurant L'Orangerie. Na service na bango. Cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo. Nyonso ezali kote masanga kutu bosa na e po nyonso ezali ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozomela ya malili otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC service ya kolobela te un personnel très qualifié et bon chaque samedi la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Il est dimanche. Non, nous sommes dimanche aujourd'hui, bien sûr. Il est pratiquement 14h. Nous sommes en direct Afrique Info qui est en télé. Mais je dois vous dire une chose, que mesdames et messieurs, merci beaucoup surtout la diaspora congolaise, parce que parmi vous qui êtes dans la diaspora, bazami tema malam bazali, bazali tema kosunga bazali, bazana bolingo, yabandeko batikala awa bazali. Je dois vous dire une chose, mesdames et messieurs, que il y a un groupe de gens, batikaki poto, qui vacances na bango, kosala kota la famille, kozongisa boy me baloba ki toko kozonga ndingwana te. Ba compatriotes na biso baza awa na Kinshasa baloba ki Frank Stemai vient nous accompagner na grande tete rolem so maboke to mela moi vers Mali ndenge zala ka kwa Kinshasa esengo ezala ba vacances mais bango ba confondre bande ko belé ba salinga plaisir ya kosarana te parce qu'ils ont pensé na ba orphelin moko ya ba yebangai parce que je le suis dans le bango tous les jours je n'ai pas froid aux yeux. Qui est déjà à l'âge de 5 ans, je m'étais retrouvé orphelin. Et si les lots nazali boye, ils allaient ngolu. Na baeba zalakana bolingo na mitema ya kosunga bazaki tout autour na ngai. Voilà pourquoi soyez comme na makambolo de la orphelin na lo bango avec beaucoup de courage parce que na yebi nini salaka na mwana kokola samba parents kotanga surtout pas ning batanga gate nous oui tous ba chance wana. Grâce à libota ya maman na ngai, libota ya papa na ngai, mais bandeko mususu baza na chance wana te. Alors bandeko yo bauti précisément na Belgique, baye Kinshasa, bayebi kopona quelques orphelins oyo baza kotanga te pour que na rentrée scolaire oyo eza koya na septembre awa bazongisa bango classe na ba frère na bango
batala bango ba meka mpe ko sona bango ba soutenir bango ko banda primaire ti ba ko négocier sa classe et eza initiative moko alloué na CP nango makasi. Voilà pourquoi nako pesa bango maloba mavantu na ko interpeller bana poto nyonso tala makambo ko sala yango ba initiative malamu boy il faut ko soutenir yango maloba bango tous les jours mon vieux Timbo na kata Suisse grand frère propre Mavuba Vubens motema ya Dina Avidi Merda et puis grand prêtre Serge Paluku bino nyonso boza na poto kuna ba mon vieux Jongonda Imen bandeko belé na tanga rabino to solaka tout le temps mais na interpellera toujours conscience na bino chaque fois betara tour na kin bo hésita kate ko tia loboko na poche to na sac pour ko venir en aide na bana oyo merci ko ya Willy Musheni bino nyonso na tanga bino pamba te pona yebi ki boza bato bosunga ka voilà pourquoi na repoussa na pembeni na bango na banda na bango après to ko suki siko na ba orphelin to yeba sentiment nini bazana mitema na bango. Est-ce que c'est une initiative? Est-ce que baza prépé bana ngomba kende classe? C'est ça aussi le grand problème parce que dans bazon de ko bazon ko yara boye faut pe bana base la préparer pour que ba ta classe. Vous savez les études ils allaient chez même moko ou soit ils a passage obligé pour na mon année pour atteindre à venir. Alors héritage à malama ko tike la banezaka éducation. Lipa nyonso ko pesa mona c'est bon mais éducation le nyonso alors to poussa na tozo président boyebi bango ya président Spiro Sole ya za na Belgique président déjà ko poussa na nae to mbana na ye après to ko zo bandeko mususu bazo accompagner pe président et bino bato botika pe na poto merci beaucoup parce que to zu beko ki boza ebele oyo bo délégué staff pour que ba ko représenter bino awa pour venir en aide na ba orphelin oyo bazo tanga classe té. Moi, je suis très touché par rapport à cette initiative. Alors, je vous encourage et je serai derrière vous pour que tout le Cambo tine Souka. Président, bonjour et bon dimanche. Bonjour Franck Stemay. Merci pareillement. Félicitations pour l'initiative. Hein. En tout cas, merci. Merci. Alors, on a évité au bétail l'auto na poto, au comme millionnaire, au lembi kotonga banda kuna Kinshasa, mbongo et comme Gosalo Mukusa, au Goya Gosala Boye. Ou bien les kanisiwana bozui et utiwapi. Non, en fait, ils ont l'autorité, ils ont moni ils éducation et puis ils ont bolingo. Moni bolingo nzamba de bisabiso to lingana, faut to lakisa ngo pe na misala. Moni donc en fait ils ont monté. Tozali un groupe ya bami. Ngaba délégué ka ngana le président. Bachinga le président na ya natala makambo ndenge nini ko leka bovandeka boye comme président ovandeka batindi yo et bosanga déjà na poto kuna bozala ndenge nini en fait tozalaka ba massa obika ndezalaka ndenge mo yo pozana ba massa na yo bozalaka zalaka tout ça to comme ne to kanganaka soki likambo to yedana trop matanga massa moi zu matanga mais au mona ke Franck ache moi 10 yekuna che 20 tobi mais ndenge ni tozana na solidarité oyo pourquoi pas toko kangana na biso to salaka moi ba geste mo boye social et tout donc yango na to kangana to yozwa idée ezaki pona biso mo tobi to sangana ka pona biso poso likambo ko yi to e bandenge ni toko sungana mais kaka na kata osangana wana ba idée zo bimaraka oh non ndenge ni toko luka pe to luka bo felin te po to salisa bango ah idée pe bandi wana to komi na idée lo nga na bano yakin na massa mususu azali Olivier Mosengo na madame naye donc voilà que non le roi yoki c'est tombé bien le roi président mais quand on sala moi pas ya ko kene ko tala pe ba ninga mususu bana na mikie comme ça bo mi ko sola na bango donc yango wana lelo to sali geste tango donc voilà maintenant bango baloyi bongo est-ce que de motema na yo moko zali d'abord d'accord ya ko sala ngo et puis kokoma awa est-ce que ndenge bokanise laki bokuti yango ndenge wana bosali ndenge boyokana kinda baninga. Bon, en fait, tout le monde a été donc, biso toza pena na souci pena posa ya rozana na bana o baza pena ba orphelin de père et de mère. Souci na biso pena nde wana. Ba moni ba mboka na biso ka nde kindaka, o moni ka oye boye moto to contactaki azui biso pe batu mais to kutaka ka obino mo moni toza pe batu to ko boba on pe ka bon te. On peut ka basa na difficulté. Madame oui, to ba difficulté na mo toza miso ba moko ba kufa, papa kufa, moko mama kufa mais bazaka ba orphelin. Bazaka ba orphelin oui.
mais ça sikoyo ka oyo ngai na koloba nga moko te na omema yango na bami na kote tosala linganga na biso ya ria tokóma nango wana tokosiéger oyo ya banke te ria oyo ya biso moko ria ya projet na biso nkombo ya association tokolinga tosala ntango tokovanda tokolinga tosolola comme ça ndenge tokodécide en tout cas réponse ekoya automatique yango tobindimi kaka biso moko nanu premièrement toyede baoyo nano baali awa mais là tokende na bamasa nayebi te parfois mpe bakochange ide babi ok bon tozwaka bana wana nyonso tozwi bango mpe président nakozongela tout à l'heure nazwa mpe mama Gisèle c'est la secrétaire mama secrétaire bonjour Bonjour Franck Stemay. soki poto elengi boye ntina banzela awa mazelo tout ça koluka nini Mais mboka na biso tokima ngo te quand même. Donc toye awa visite quand le président Tsholoba. Donc tous un projet à relancer quelque chose qui se prépare na kombo ria. Donc projet na biso za tout soutenir bana o baza abandonné bana o baza ba orphelin. Et voilà yango toyaki awa kokutana bango quand le président lobby. Donc voilà, c'était un peu ça. Donc toyoka ba idée na bango ba difficulté ko na stylo zo koma bona koma bon on comment on va donner à ba responsable na bana bango mo parce qu'il faut tozala quand même na image toujours sur na banani toujours nga tosunga donc yango faki na zwa ba donner na bango ya ba parents na ya bana to noter ngo po baninga nyonso fo baza le courant tokutana na banani tosole na banani famille nini o tosunga donc voilà c'était alors bana ngo bokozwa ce qui est fait bongo tangisa bango c'est bien mais bino bozala kawate suivi na nyakosala bon pour le moment tozana sœur na biso za awa mama Mireille lokola ya za déjà madame aza maîtresse atangisaka yango tolinga topesa moi responsabilité wana ya zala au contrôle ya o nyonso tolinga tosala parce que biso tozala à tout moment à tout monde mais ye lokola za déjà wana atangisaka za maîtresse et puis bana baza bano bakota na école primaire yango tongo to chaye comme numéro 1 awa po a contrôlera tout autre tozolinga tosala do ye muta ozala wana pona koyede biso pona échange pona information et voilà. D'accord, tokozwa yo namoni madame Mosengo pazawa mais na biro la jouer awate na katia na ozo jouer rôle nini pour mon secrétaire ali président ali ils ont joué porte-parole non non maman yo ke bien pour mon pena donc tant bana bazoloba bakoko bazoloba on pour ça le les oki yo okima wa tangisa de ma miss maneti kaka mte bomba ki même si tangaki déjà oui ça fait mal yo social vous simba mais ozo sko ki mobimba po bakabo ebele moi nzamba sunga kaka so nzamba sungi vraiment pourquoi pas nzamba sunga vraiment bon alors par rapport à ndé beaucoup teli bana parce que bozo ki likanisi lelo on nzamba sali bino grâce bo matérialisango bo yepena sur place bino moko ti musika na ntela wa bo moni quand même ba orphelin bo moni ba koko ba boko la rabana ngo na ki ba koko bazolo ba wana avec beaucoup de douleur beaucoup lo bana bato nyonso batikale pena poto bazolo na bino to lo bani alors le baraka ezali bon eza passé donc comme tout bandaki masolo ngo ndamba toucher ma mitema ba o batikale vraiment que to continuer makambo ngo to kena marcher jusqu'au bout vraiment to kena ngo au bout parce que eza passé na mawa vraiment babo été la mitema na bisoma na bandeko batikale vraiment que initiative to zwa ki ba aider to zwa ki ma projet wana vraiment to kena ngo jusqu'au bout vraiment to comme musika. En tout cas merci beaucoup Olivier Mosengo na yebi yalinga mama oloba mingi te mais namoni elongi na yo hein ça ba benga ngona expression faciale na santaki ozokoka même pas kotala ba mama wana kotala bana wana j'ai senti la douleur aux aki na kati na yo mais au moins gloire à Dieu bino quand même iria boye pour ko soutenir bana wana ko basani na bande ko batala yo. En tout cas merci Franck Stemay et bilo le bezate donc déjà donc so que déjà ngi mo continuer lobby donc qui surtout déjà donc c'est pas lobby déjà bon pour ngai donc na rebiso ko basu de piste mais depuis ce qui a passé comment on a bandé qu'on a passé boyer voilà au Canada passé le bien ils a passé ce qui est vrai biso za la to mona marambo ya modèle tout
Quand on baro to kosa. Yebe Frank Stema loba kaka loba. C'est la réalité. Bandeko bango baza sur place ça. Et je pense que ça prouve. Avant baloba même, bino bo comprendre que Maramboza penza bien mingité, c'est qui est votre bon ça congoté, ils ont musala à l'état, mais bisopé au côté à l'état ngo tant que ba compatriote bandeko, to tchana rappel lobo ko moké aux mois 100 €, ko lobate que no 100 € na somba champagne, c'est bien, faut to se la rapper. Tant on a ça la pembo on a funa liango oui, mais moi 1 € pe bomba moké po otala pe awana mboka na yo. Mais nazonga la président, sikoyo idée ezoami c'est bien. Maman on d'accord na bino ba sepel d'ailleurs na ndenge boye kotala bango problème nga tsuko ya makazali beaucoup bozubano ko rapona beaucoup petit bango classe bosombeli bango ba fourniture scolaire isuki nango wana ou bien bokena bango ti wapi. Bon, idée ça que projet zali que tous on to banana bango na classe ko banana na première primaire ti na 6e primaire. Donc idée ça na bongo mais ndenge nzambe ka sala makambo na to na ba projet belé ba projet za belé ba projet zali faut kotonga pe ba ofel na moni ba place ali ils ont ba terrain déjà zali moni bana mingi ba vanda pa ba koko pe un jour ba kolemba nzoto est-ce que bana wana des problèmes. Voilà donc yango na photo tonga pe donc ba projet za belé to tonga wana soki nzambe alingi ba idée za belé to ko sala pe wana ba maman ba yebi ba couturier tout ça ba biloko mo ozoma matapeni na ba maman niveau to koma na ba niveau na nyoso to mais lokola toza na début to kangi na to boucler na eloko mo to bi bon to na bana mike à partir de première ti na 6e primaire to bana otang ça bon pas tout le monde mais to bana na lokwa to za ibandeli to bana na 10 so to zongi na biso pe to zongi na ba mi na ba massa nyoso to baza kuna ba rolo ba pe to za 30 omoni ezaka selon biso to li to supposer kaka. Mais là, tu as bon, 10e qui est photo de 30. Donc, oui, donc, il y a tout, oui, non, facile. Oui, bah, quand même, la bonne, droit à Bozawa, na ba Olivier, ba Alain Dinamo, ba Tikali, kuna bando rebelle, belle Bozala Rakuna. Bon, yo Olivier, yo président Kendena nous, tika candidature na yo côté politique, rien. Pour nous, on a un comment on banga, nous on a poté. Te, magambola biso benate. Mutula mutufa sala musana ye omoni système sala musana ye ezate ke ngana ko mavia musana soki nzamba tinda na politique kende politique soki nzamba tinda yo na magamuna ngana musana ngana sana poto bona otika mabona osama mabini moi na ko un peu honorable te o ba osala mo bien basala ga ay basala donc bino idée ta mutu moko ta politique na kati te politique ya te mama politique ya te bon na habité soki moko na moko za na magamuna ngana bi mitema batu te mais net ngai moko personnellement comme ça donc non magama politique te magama ebela au sala politique te d'accord président mais tout moni to comment ke pe na suka na bino na zakuba mama kuna mais bui maboko pamba te na mo pe ya kolia ko melisa tout ça yaki ka ko solola ndenge lingombe tinda biso mais biso moko attaque pe ba parents to ko tika ba on peut boiter yango to memeli bango ata mwa nguba mwa secret mwa nini batika la pe kolia mwa muke mais dango to yaki na bango mwa muke wana secrétaire oza a diete donc so bo bimika bochebo libela nyoso bo komia ngoyo komie bele oketchango na kata armoire non même pas oza mbongo na biso donc nde to bandi boye Frank Stema yeba ke to kenoti na suka to yebi nzamba sache liboro parce que tant to kiti déjà na terrain tant to est déjà sur place to tiki ba maam na biso par-ci par-là to est awa donc nzamba sache liboro ça dit to kenoti na suka donc voilà donc to mementi na suka wana zala sûr yo zana biso tinde to zo tambola donc tika bino tenga mo ba fele na sensible to nga mo na bi valeur na onungi zalaka mais sikoyo boye boza ana mo boza 4 mais na poto kuna boza au nombre de combien juste to yebate. Ouais, normalement, tu as un nombre de 12, donc tu as 6 couples. Donc, couple Mosengo, on attend là couple Mosengo, couple Sol, couple. Tu as un couple, ma page touti, na maman Elisabeth, Nefani, tu as un couple Piazaro, na maman Lori, tu as un couple Alain Yoshi, na maman Mariette, tu as un couple Yannick Landou. Na maman Bénédicte. Voilà, c'est le couple Alain Dinamo,
na mama Jani Samba. Bokoti na nkopo makambo eza important. Et wana famille, tozalana ba wana famille. Donc ouais. Bokoti na ria, bokoti. Alors Olivier Mosengo lo bakisa na bato ba otala pona biki yonga makolo ba mingite. Mais nga fana lo biso kaka po makambo ezo senga toro ba muke. Lancez-moi appel moko na makambo yo monia. Bato ba otala biso na ebiki bino bozana bino ba sainte. Mais au moins bozui quand même courage wana bo manifester volonté mo bandeko batikeli kuna bozarana bango yebisa bango lo mo wazala mutaria ou pas mais quand même appel kana bandeko vana bona poto. Bon, ano c'est ça rakero batoto ba otala biso mututo azali chale bienvenue. Yako tana idée na biso. Donc ezala do obala to balate mais mututo azali soyez les bienvenus. Voilà. Merci beaucoup Olivier Mosengo maramolete mère. Ba sœur musora na bango ba collègue à boulot banini donc pour oyo ce qui est vrai eza bozo banda après comme appena charge et 5 fois mutu na mutu ta moi 55 moins 1 euro et ko sala bien moi appel na bango. C'est ça. Bon, na oyi de mana oyi senga ba aide. Oya za mona na moi 1 euro. Akoko ya ko bakisa ça fait aussi toujours du bien un plus et ko aider. Biso tana on peut à mingi te ka moi 1 euro wana to ka bon moi 50 centimes to sunga parce que avenir à Congo ya libana oyo to na bangwa. Oui parce que biso na bana ba otanga na ba condition ya bien et pourquoi pas ka moi 20 euros na so mona ni to ko aider ba misusu. Bana 20 euros c'est rien. Que na mona obeta tour na moi na McDo o bebisi moi 30 euros 40 euros na journée. Donc 40 euros déjà au temps que cela au débana na année scolaire bobimba. Donc na senga ba mama baza mitema to sunga bana biso na mboka vraiment. Bana ma besoin makasi. C'est ça en fait. Merci beaucoup secrétaire na kitina yo na cadre carrière même lo na osenga bino ko lancer appel moko oyo po bino boya tanga na lobaka trop o ngai bo na lakisa nini bino moko bozala rappeler ko na boya bo expérimenter au bout de mon à chaque jour pas sûr tout le monde a bandé ko na biso ba nango yoko vacciner. Bon monio eza projet to bandian to zani bandeli donc soutien à mutunyo so eza vraiment ngena bino portité non to kangi portité Congo eza munene amoni so inga déjà so biso lelo to zunet un point ba misupe baza ba ko kanga pe kwa mususu ou bien ba ko ya pe ko soutenir biso donc et ça la ka tout fait non mandé ba lobaka donc voilà donc tout le monde a opportunité au tala élément oyo vraiment eza passi mandé on a biso et belé bazo vivre dans la situation vraiment passi na Congo et puis ça fait mal. Donc voilà, soutien de partout et aux allez vraiment soyez les bienvenus. Donc ils allez vraiment et nous avons vraiment au CP la place Azali donc voilà. Donc ça passe. Donc soutien mutunyo so to ya mama bo ofongama. Donc voilà. Et le gouvernement ko soutenir ba démini ezate, c'est-à-dire ko pesa mabonza ba dîme na ba église. Eza bien. Parce que va passer va na musana bango yango wana mais ko pesa ba yo bazangi. Moi je pense que c'est je ne sais pas. Il y a un nzamba linga mingi. Président comment clôturer na bino. Alors un dernier message par rapport à na Komboria Mobimba, le rôle yimto en tête de délégation. Ba membre batika na poto, la secrétaire tangi déjà ba kombo ya ba couple nyonso. Ba o baza pe na riate, ba ni pe ko na bino na riate, mais ba lingi ko sala autrement. Un message na bango ko sala. Oui, message ezaka que tout soutenir entre nous, la main dans la main donc et puis bisori to participer montuté porte za nango ouvert donc waza amoni ki akoya na ba idée na biso a sepeli nango aye to continuer chemin donc ba ope baza na idée mususu basala autrement pour na usunga mboka na biso mboka zate loi l'état te biso za ba l'état te l'état za nango mais ya ndenga mike même ba américain basala nango donc biloko to mona on trouve na ba américain tout ça bon pourquoi pas biso pe to sala na biso. Donc au paro sunga autrement ko ya bande ko na biso bazana besoin les sungi wana. Merci. Donc voilà donc mais on est là. Alors surtout kabla moi lipa ngapele tana na pesa na maloba. Na maman monitrice pe na kozoaye. Maman monitrice yimda sungi la biso bana oyo. Bana ofu batanga classe hein on a monia bango nyeso ba kinde classe pour biso pe tanga classe poto comme moi bato to zali. Faut kinde classe. Na moi saka moko mi balé hein. Ah mi balé. C'est bien. Maman monitrice
Au télémana, pour ça. Bonjour maman. Bonjour papa. Yoza autant saka. To ba lokaboye, to ta pona moi l'image ça va bien. Alors, bandeko ba yeko tala bino awa na ntele. Likanisi na bango eza malamu. En tout cas likanisi wana eza penza nzambe penza. Daye ko sunga biso net na milieu tozali oyo. Toza un peu na vie moko reculé et surtout bazo l'importance à classe T. Parents mingi non seulement importance en classe mais difficulté de vie difficulté makasi papa misusu bazo associer kaka na fufu kolia mais kotanga en tout cas eza passe ba moyens zate c'est ça donc eloko yo bande kona biso ba likaniso ba nango en tout cas tozo senga ka nzamba sunga bango vraiment apesa bango penza ba makoki abatela bango sunga bango pete projet to koma pendati na suka. Alors yende ba poni au sa la sélection ya bana oyo ozu bango bana moko boti. Non bana na ngai te eza bana oyo tozana bango vi na quartier tozali bano baza ba abandonné ba vie a passe ba abandonné classe penza bango ba yebi yango te. Non ba kana classe. Nan te ke maternelle kutu ba yeba yango te. Crèche kutu dans bossa. Côté donc bana ba vandika bazo telengana. Donc vie bana peso to tiki ba on na lobby awa eza passe vraiment makasi. Donc vie idée bana biso ba ye nango donc ba moni pena donc eza nzamba ye ko sunga donc eza lokwa ba Moïse ba ye ko sunga bana oyo. Donc bana eza esengo makasi. Yango to monaki to na sensibiliser ki bana koya na bango donc mais c'est na quartier après ba école ezali na ntele. Oui toza na ba école a bien neti awa toza na lycée maman Olive école moko eza na formation a bien ils ont formé vraiment très bien. Donc toza na ba école Elikia toza na ba école ebele awa. Mais école na biso na préféré école lycée maman Olive et si kapenda formation bien bano bazwa formation kitoko. Ah ouais. Yo tangisaka? Oui, na tangisaka. Yo mo encadrer bango? Si nazalia. Ndimi charge na bango. Na ndimi charge ya rozaya bana o. Yo année prochaine bana ba bunga na bango na mona ka bango soto. En tout cas na ndimi te bana ko ba bunga te bana ba molo ko ba Moïse ba ye donc toza na bango kaka. Toza na bango. Merci beaucoup maman monitrice tozongela yo. Tozo appelle quelques mamans est-ce que bana bango balingi kotanga? Bonjour. Bonjour. Olingi penza kotanga ya solo? Ngo kota classe ni? Troisième. Comment on a? Lina. Ok, merci Lina. Bonjour. Bonjour. Comment on a? Chris. Ni potanga? Oui. Vous êtes en classe? Oui. Vous en avez une vie sur autant en classe? Nazaka mutukandaza. Musa nini? Musala nyosaka esengena sana. Vous allez musa to kalikila ko sala. Loko ngate journaliste te hein? Loko ma journaliste te? Comment nan? Ngobe tabale. Ah, vous êtes footballeur? Oui. Ah, le roi Cristiano Ronaldo? Oui. C'est bien. Alors, ça va? Parle, le roi Makassia. Comment on a dit? La joie. La joie. La joie, nous sommes en classe. Où ta classe? Première. La première, hein? Okay, merci. Bonjour. Bonjour. On va jouer, comment on a? Isaac. Isaac? Oui. Où t'es en classe, hein? Où ça, Moussani? Nous avons joué. Vous avez joué? Vous avez déjà balé? Il faut que tu école de foot. Il faut que tu école de foot. Monter l'école de foot, c'est à côté. Ils allaient, hein? Ah, il y a bon école de foot. Président, le candidat football, bazar, hein? Ah, c'est bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment on a? Combo Christian. Combo Christian? Oui. On compte ta classe? 4e. 4e. Tu as déjà première, deuxième, troisième? Oui. On compte ta poigne? Bon, Mezate. Bon, Mezate, hein? On s'en dans la vie. Président. Pourquoi président de la République? Ah, ma caméra. Président? Oui. Félicitations. Félicitations, hein? Bonjour. Bonjour. Comment on a? Obed. Oben. Obed. 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 Oui. On est dans la classe? Oui. On compte ta classe? 4e. 4e.
Bon, qui ma classe point. Mbongo eza te. Bon, autant que ça. Comment on a la vie? Moussa. Chauffeur. Comment chauffeur, hein? Ah, il faut ça la mécanique. Oui. Ah, c'est bien, félicitations, hein? Ça va, mon ami? Papa. Ça va bien? Ça va bien. Comment on a? Zanou. Hein? Zanou. Zanou Mbela. Waouh! Waouh, ma yéla. On est en classe. Yo, ça, Moussa, na vie. Joueur. Vous appelez un joueur? Ah, c'est bien, courage. Alors voilà, mesdames et messieurs, Talabana Bangoyo, élite à lobby, Konzamboka à lobby, notre président Nabisoye, président, Téléma président. Son Excellence, monsieur le président, il faut Nangaï. Il y a président Nabiso à lobby, vraiment félicitations. Il est président à lobby. Président à lobby. Maman, tout sur la moukeko, tout sur là, et vous dérangez, hein? Avant d'accord. Maman, comment? Kombo na ngai mama Esther. Mama Esther. Oui na mwana nini? Ngai naza mama président. Ah, yone mama ya président. Na Line. Ah, yo mtoboti président? Président Obed Isaac. Kombo na? Christian. Ah, président Christian. Alors, ce que yo na bango bana ba ya koma ila tina 3e, ma 4 classe. Pona nini lungi batanga te? Akata classe ponde papa na bango akufaki. Na pe na mwana moko ya muke aza aveugle banda kobotama na ye. Nde pe na leka. Oui na ye te. Te na ye. Aza wapi? Aza kuna ndako. Non, fala ya na ye. Te nzoto nde ezala bien te mais na seka makasi ke na koma na kutana na bino ya mwana moi na ye. Aza na âge nini? Bon, aza siko na 5 ans. Ah, 5 ans. Miso mbale mona na kate. Mona na kate. Ndako eza musika? Ndako eza kuna musolo. Nzamba kosunga. Alors souci nous anini pona bana wa. Te souci na ngai eza ke bande koloka baye pona kosunga biso po tozana makoki te. Makoki na biso tosoto suki nango. Po Nzambe alobi ke esika maye na bino bato esuki oya ye Nzambe ezobanda. Mais namoni ke loka maye na biso esuki ya ye Nzambe sikonde ebandeli pona biso. Poke makanisi na biso ese komaki deja na suka. Toyebaki nini oyo ke toko sala te. Suko sala musani. Papa nga za musala te. Aleka na ngai kaka koteka te tato na kei na pikoli matiti na kati ya bilanga batu. Se balukeli nga mwa demi ekoki journée ana poke esunga biso na bana kolingo na kei talaka position lokwa nde na za nango na souci komona peke baotanga te moike pesa nga pasi yango na be musala na salaka yango kolonga kaka matiti na bilanga batu neseseka te nazwa mwa demi mwa ndunda kuna na bilanga ke tolia na bana. Parce que bandeko baye awa baza échantillon sona tuna mituna ebele baza échantillon baza ebele bato bana mitema malamu lokola bango lokola baotala yo awa okoyebisa biso mwana botami aveugle mais okenda na hôpital te baloba na yo qu'est-ce qu'il faut chance akomona na ezali po tango na banda okende na hôpital na yebaka tango akokisi 3 mois oyebi ke mwana miso funga quand même ye amona quand même miso ne ya place ya moyindo ezalaka mingi likolo sikoyo ndenge na bandaki okende na hôpital po papa bango akufaki atiki nga na zene ba famille ya papa te namoni position bien te nga moko na bandi otambwa na ye tala kaka te makoki eza te ti bayaki kotinda ngai na sifroko nde bayaki oyebisa ngai batuna nga mpe mituna ese mwana oyo abotamaki boye yo omelai kisi po olongwa zemi nga abi te namela kisi te eloko mosusu te ti baye kosalisa ye baexame wana basisi osalisa exame baye kotuna nga babi mama yo ozaka na tension nga abi te nazaka na tension te baye koyebisa nga te mwana ndenge aza wana abotami aveugle akomona te me nasengaki epa nzambe mwana oyo aza no muke ese loka akomona te ekosengaki ngai nde nabanda kotambola na ye ube nasimbela ye nzete soki ndenge nini me nzambe ana asali ngolu
ndenge amonaka te akotambola na ye nyonso soki kaka te ayebi yo na nkombo na yo ntango ozokoma otuni ye akobenga yo na nkombo mpe bosoli nde loka ndenge aza amonaka moke amonaka te mpo ndenge bayebisaka nga na hôpital babi abotami aveugle akomona te. D'accord mama. Bon wana eza mokano wa nzambe nzambe akosala tobundela bango nyonso ye mpe aza kaka mwana tokobwaka ye te simba bango kaka malamu kolemba te sala ndenge ozokontinue kosala. Alors mama yo komatawa moke nga na matawa mpo tosola na bamama nyonso na kimia. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani? Kombo na nga mama Lili. Mama Lili oyo na mwana nini? Me na mwana nga Chris. Chris Chris amaile makasi Alors nini memi yo awa? Eloko ememi nga awa ntango nayokaki likambo oyo nasepelaki nango makasi. Butu mobimba nalalaki te namonaki katongo etana mpo toya mpo na likambo oyo. Naza na bana bamisusu kutu akokisi 18 ans atangi te. Atangaki école primaire te? Atangaki école primaire ti ekomi ntango kaka makambo ya mbongo ekomi akatani asuki avandi ya 15 ya mwasi kaka bongo avandi. Siko ntango naye koyoka likambo nga alobi te tika na mema oyo ya mikie. Papa aza wapi? Papa azali avanda. Abela vanda. Kaka nga moko mutu na debuyaka soki na kie zamba na luki bakoni na ye nango nakangika bango mutu wa komema bake bateki toye esungi biso na kolia. Me pona ya kotangisa bango boye eza te. Yango wana ntango nayokaki likambo yango nayaki nasepelaki makasi. Nasepelaki makasi penza bana batanga. Vio tozokende nango lelo oyo ezosengaka bana batanga. Susi na bela kutu na ajo na si na beli bestomatation pona kaka susi ya bana kotanga eza te. Yango wana toyaki nzambe penza asunga. Botika biso te papa. Kotika te papa bosunga biso na bana. Bosunga biso. Ata mwa moko mosusu pe ya 5 azali mena tika kie ya mwasi. Ngalo bitika na mema nanu oyo ya mobali aya. Yango na yaki na papa. Botika biso te papa. Botika biso te bosunga biso. Na klase ya bana na makoki oyo. Ya kolia ezomonana. Ata ya lipapa. Kosomba bweza pasi mo ozotala kaka. D'accord mama. Nzamba kosunga. Loka bande bazuli kanisa koya koluka bino. Nzambe nimtatindi bango. Nzamba asala kaka travers bato. Bochaka bana na mabondeli. Ponyo sole kapi malamu. Merci. Oromata awa. Nasora maman. Maman bonjour. Bonjour papa. Qui mezali hein? Inya ezali kasi ya moke. Oye na kombo nani? Kombo na ngai mama Koyala Clémentine. Mama Koyala Clémentine. Oye na mwana nini? Na ye na Zili na ye na Zano. Zano. Zano na Zili. D'accord. Zano, demoni Zano awa na Jili, y a pas de problème. Mais sikoyo pour nini Zano azotanga te? Azotanga te mpo makoki ezali te nazali koko. Koko na bango ya mobali atoyaki ava akendaki kamina akufi. Natikali veve. Moye pe nasala ki soda? Ai soda. Ezala mbongo simane ti lelo nazwa te. Kaka mwana na ngai oya suka nde adebuyaka po ngana lia. Yango yo tango mwana o na ngai bamona ndenge na vandaka ndenge na sufraka alandaki ngai tina ndako. Mama koko okolinga tete okomisa bana. Koko na boya pona nini. Sikoyo mama nani abotezano mwana no ya mwasi to ya mobali? Mwana na ngai ya mwasi nde aboti mama na Zano. Nde aboti mama na Zano. Sikoyo ye mama na Zano kaka benga na kolise ake okumba biyenga yenga akumbize mobali yebani te amoni te moya kosala ezali te aisuye na mwana moke asundoli ngai. Ye moko aza wapi? Na yebisika azali. Ti lelo mona kepete. Oluki pe koko na oto tiki kande.
nakende koluka ye naye na makasi nakozwa ye wapi soki aye na moyen akoki koluka ngai nde yango wana ntango ngai mwana na ngai ayaki yango nasepelaki na oyo tata ne akufi nabokoli mpe akomi mobali kutu nayaki ne liboso mbe azali awa kasi bokomona mpe yango oyo nasepeli makasi po oyo ekana ya Nzambe wana akoki mpe kosala eloko lisusu te na bango. Nzambe atindi bino bato mosungi baye nalingi Nzambe asunga asala mpona bango akota kelasi nakotanga mabondeli kaka nakobondela papa nakobondela. Merci beaucoup maman tozota mingi tomata awa nasola mpe na mama oyo alandi yo kuna tomekosola moke. Alors je crois bandeko bozo comprendre maman. Bonjour. Bonjour papa. Kombona Comment on a maman Odette? Maman Odette. Maman Odette na mwana. Moi la joie. La joie. La joie na suka. Ah, la joie, ça va hein? Courageuse. Alors, pour la joie tangate. Papa, ngai mama na nga botanga ngai moko. Donc si matel liboso te. Na mama na papa bakofi nga na boti kaka mama na ye moko. Nga naza na mboka intérieur na biso abwende aboti mwana oyo kutu alingaki ne kobwaka ye. Azokoka te. Batamboka na biso basali concession bafuteli ngai tike na ye nakuti ye na botoli ye mwana. Papa nga nazokoka koloba mingi te nazomona direki Nzambe na ngai oyo nga nafukamelaka butu tongo akiti aye kosikola nga na bombo. En tout cas penza avant nga naloba penza Nzambe apesa bino lobiko na bino na famille na bana na bino penza bozwa mpona bobikisa bato mingi. Pona na yebaki teke na kozwa lisalisi ya munene boyeke bosi porte ngai pe nazala na nzoto courage boy. Saki ke na moni bino lokola ne ange na ngai aye kolongola nga na bomo ya nkosi. Na sipeli ya trop penza na yami bino bozwa nano lazwa na ngai botangisa ye grâce soki mbala mosusu na kobika na sima na ye. Merci maman Odette, hein? Merci na mabondeli na kolemba te. Koko na yo la joie akotanga. Koko na nga la joie naza pe na koka aza na 6 ans ya mobali ye pe Ernie moi pe na ye awa eza te akokoka pe akokoka distance akoto te soki ezalaka distance ya moke nalingaki na pe na ye ezotungisa mpenza ebimi mpenza eza boye akende hôpital te naza na bakoki te papa ya kokende hôpital kutu basenga ngai $250 mpona longola ye nazokoka te na kozwa eske ngai namona $, bana kobotama na ngai nayebi yango te nakokende hôpital ndenge nini ntongo etalani nakokende koluka misili wana nakozwa soki 1500 wana nazotia ide kaka ya bana ngai ndeko na yo naza na eloko te kutu mpenza avanga naya awa nga na batamba batopotanaki grave likolo ya 2000 naza na yango te tokokokende na ndako nanga mpe kolokela nga mawa soki oza na mawa mpenza mpe maa miso na yo ekiti. D'accord maman Odette, hein? En tout cas Nzambe akosala ngolu na ye kala lolenge tokomi awa nyonso ekoleka malamu tosukisa na mama oyo asuka pour que toleka na étape mosusu tozwa ta mingi te. Maman bonjour. Bonjour papa. Qui m'ezali hein? Moi moki. Kombo na? Clarisse. Maman Clarisse. Oyo na mwana ni? Obed. Obed na yeyo? Obed kuna? Alors Obed aotanga te mpona nini? Obed aotanga te parce que bongo foot ya bango nerval eza te baza kutu baza 4 moko tobeti Obed mwana mama leki na biso baza 4 na oyo anga moko mafuta ya bango nerval eza te makoki eza te mama leki aza wana aza en voyage donc papa ya mombala mama leki aza akufa nde eza oyo anga baotanga te parce que makoki eza te kozwa eza te. Papa na bango aza papa na bango aza na maladi na makolo moyenkanga moko noke naluki koni toteki tozwi mbongo kolia situation tookenda nkango wana baki
moyen eza te yango to toyokaki likambo baye nango tosepela ye makasi yango moni tosoutenir bango nzambe aleka kosala ekei liboso yango towana esengo omoni biso yango toye a. Merci beaucoup, hein, ma Clarisse. Merci beaucoup. D'accord, c'est bien. Alors, je crois, moi personnellement, pour vous comprendre, que Bandeko Baye Gosala aventure te, Bayaki et Boyoki Binomoko, moi je pense, au Azana Motema, et puis Azana Bomoto, comprendre pourquoi Bandeko Baye, et d'ailleurs, ils ont facilité pour Nabango. Donc, ils ont fait un bisso, nous sommes diaspora surtout. Bogi bakazo bimakaka, tu as pour ma classe, mais tu as moi il y a 5 ans à Ernie. Marambo ezali ebelé, mais bon. Nzamba Rosunga, donc merci beaucoup. Tout ce qu'on a président, tout ce que ça n'a pena. Ah, commandant, Mokonzi pardon. Mokonzi na bosa na kiote ya. Mbasoda baloba na suka pona boy. Eroyo. Mina kupika. Ngana bigi bino boloba te. Comment tennis civil na profiter. Et puis soda na disco red. Mais na Hollande na utambo na circuit. Talaka circuit na zanango. Ouais. Mila na disco red bigi salinga bien. Moi été. Talaka bat na zana bango pembeni. Alors Mokonzi, je pense que au sungi biso hein. Toza ngana ba kimia wa poyoza. Pourtant mon caméra boga moto eroyo na zelo. Mais comme ozabu mutima za kokita. Alors, j'ai eu de larmes aux yeux, koyoka ba maman ndenge baza koloba pasi penzezali. Yo lokolo zara na moi secteur européen mingi, au sein la sécurité a pona bandeko ba congolais, ko koloba ni pour ba kao to kutse belé. Vraiment na sepelina on a initiative yo, surtout bandeko na biso ya poto, il faut basala ba biloko aboy. Omoni image ya mboka na biso côté mususu bato bazomona neti insécurité zali moyeba ya awa ezate tout ça yango omoni présence pe pona olakisa bango ke sécurité zali po biso tozali wana pona yango omoni ke tozana ba milliers moko pe na ba peuple moko yebika ba démunis tout ceux qui ba initiative ya boye zali ba biloko ya ba délinquance wana ba kuluna ba nini ko diminuer po mwana il faut atanga po eloko zo mema bato na ba désordre wana za ba pasi atangi classe te nini te ba mito e baby kaka asala ba n'importe quoi. Vraiment c'est à féliciter, na féliciter bande konanga so bazui makanisi wana nzamba toucher bango makasi et continue. Mokonzi, merci beaucoup. Merci beaucoup de soutenir biso. Président ngambo na sonne maman personnellement. En tout cas, na yebi boza na morceau dur. Mais nous avons courage pour l'embatter, pour que nous ayons parce que il y a un monde qui est alors pour clôturer peut-être, nous avons un dernier message. Ouais, dernier message c'est que bon, aussi si nabiso, je pense qu'ils ont noté. Donc tozonga susu. Comme monsieur bimi wana. Oui. Moi na muso wana 5 ans na Ernie et c'est vimbi moi bayani ezate donc baka izebele. Na zona maman na senti que non. Bolembate to la siko ba kabongo neti particulier moni lo wa to zaboye parfois to solo lango mais bon lokola na to zana ba ninga to sana makambo to sana ba mais ba kaboye to betango neti to lo ba na linga la kati quoi to beta na biso ngele kana mo donc to sepeli en tout cas merci à ton fac donc et puis ba massa tout na pesi ba mbote place ba ali donc famille Solé d'abord ma famille mon papa place à Paris maman Kapinga à Paris et puis Maréchal Tito Solé, Maki Solé, grâce à donc, tout le monde, famille Solé, n'a pas suivi en beauté, et puis mes enfants, PG Solé, Lucrézias Solé, et puis Delirico Solé, Figencio, donc, et puis Banari à tout, Banari à Mobimba, donc, Bisso, Tozano, Olivier Mosengo, Niclette Mamboulou, Zel Matota, L'os de mes os, donc voilà quoi. Et puis, Poitiers ma page, Mboka Mboka. Mobile il y a Elisabeth et puis Yann et puis il y a Lokelo et puis Mariette donc tout le monde maman vice-présidente maman Laurie Manzele dans mobile Jean-Louis Machuda donc Bambota trop et puis Nabosa nani na groupe Bénédicte Yanoa donc voilà. La bisou na bino place ça donc à la minute tozo kutana puis ba master aller Dynamo l'homme surprise très très agréable yingam na koti na makasi faut kota na koti déjà donc papa Shimayambo Maluka Zadi Anskalala
Maître Boyika zomona na te ba Sylvette ozonga donc voilà quoi. Donc ndenge vient na bazeko alobaka obosa na te ma ozangisa donc ba massa so ozangi to comprendre gaga ya bosa ni bango te mozangisi kaka nazangisi mais na bosa ni bango te. Merci beaucoup président. Oui dans les bons. Alors Olivier Mosengo to sous ça pena yo bana mai bautala yo ce qui est votre yena ils esengo oui mais to ma esengo pisika passe ezali yango te ko sala na moi esengo to mil bandeko to kabolango pe na bandeko bali banda mon ba salutation ko sala bango bien. Bon en tout cas ngapa ngaka donc na ko pisaka mbote na bandeko o to batikale kuna na bana to ya membre donc biso to za awa to waki ko sala moi o esenga il faut to sala. Bon donc il y a pas beaucoup à dire. Donc mingi déjà donc il est bien mon conseiller moko pour na pas na pisaka mbote na bana bango to na Jonathan Mosengo, Jennifer Mosengo, Jason Mosengo, Jeannette Mosengo, et aussi mon parrain le plus cher, Papa Joba. Parrain le plus cher. Parrain le plus cher. Papa Joba, aussi la marraine le plus cher, la marraine Gili. Maman Ouvi Nouvelle là, et c'est aux Ali, aux Awa. Pas Guillaume le t'a là. Voilà. Mais merci d'avoir appuyé à Panaria. La personne qui est na Yannick Noah, Alain Lukelo, Potier Mabasso. Voilà, donc on a Obatikali. En tout cas, donc vous allez. Donc Olivier Mosengo. Donc et quand Fayoli. Merci. Kitoko Olivier Mosengo ça le biso bien. Alors maman Gisèle, to gompe na suka, on avait que au commis déjà pour yo nyonso de waze quoi. Monstre. Tout le monde s'en a pris balabala. Pour avoir tout ça, on a mis sur la bureau. Mais la secrétaire, alors comme tout dans le bien commis. Nazo ba usa salaire wa keba. Alors maman secrétaire to comme na suka. Ouais, to comme na suka, to sepeli vraiment merci Frank Stéman non na yo. Pesi cette opportunité oyo ko accompagner biso totala ba na biso. Donc to pesi ba to nyonso mbote o Holanda biso na minute oyo. Ria d'abord bana Ria, je vous aime vraiment beaucoup. Bolembate na famille nyonso mambezanga raté mais tocha toujours ligola mesa donc bocha na se tozoya ye mombo mboka to pesi ombote Elisabeth ma petite sœur wana bengaka ye femme sage elle est très sage na pesi maman Lori maman de moi papa Machuda papa Yannick maman Bénédicte maman Mariette papa Alain Lukelo bino tout ba bisous vraiment donc boza mutema tozoya to pesi bino merci na pesi ma famille mbote ma mère Maringole mon papa Ditou mon papa là on a pesi bino ba mbote ba bisous ba petite sœur na ngamoro ba matota les matotas Randine Matota Danicha Matota mon avocat privé Nancy Matota je t'aime beaucoup ma chérie donc ba tout nyos on a pesi ba mbote mamu de moi Tété Kazadi ba bisous Malou Kazad Schengen Vision, na musika, Anskalala, beauté plus elamba, topesi mbote, et nani na bosani. Ba on, yana biso, alimba biso te na ba conseil à tout moment. Ezaï Mayambu, ba bisou na maman na biso, maman Adeline, Apache Mayambu, ami d'enfance ya, Spero Sole Mokondi. La pesi tout ba bisou, en tout cas, je vous aime bien. Bolemba biso te na ba conseil surtout so ba remarque ça ba conseil ça tous a vraiment dispo tout le monde merci beaucoup Frank c'était une opportunité. On est dans le bon. Vous saluez mon ami de tous les jours de tous les temps Lolo Mabanza mon bande ambida mulala yeso ga biba ite Frank Olingo zo problème danger ngaite le président Lolo Mabanza donc danger na mida donc avec Mariano Mobali Loboko Tonda donc dimanche faut à côté on a poto sur la bien en tout cas donc le reste na lobagi na obosana na obosana teme na ozangisa moli bazoya ka malé ma copa amida mulala moninga ndeko de tous les temps de tous les jours yo yebi na mobali libala ba bisous na bino je vous aime beaucoup tonton tonton Cash papa na Jensly mbote danger alors mère to kumbi na suka alors na habité o to moni awa to moni to kumbi na suka to ko kabola moi biloko meli bandeko mais o ba otela biso siko o lo bani bon na pesa kaka
Bambote, bah merci. D'abord, Bolanda Biso, Bolanda Biso. Merci vraiment. Soutien à notre sengi en gros, on a besoin d'en toujours. Tu n'as pas besoin de sungi vraiment, tu as la kaka bana. Tu as besoin de vraiment. Et puis, Bambote, na pesa yangai, bana membre, bana ria nyos na pesa bango na mbote na bana na ria, parce que tu es pour la ria, bana ria nyos na pesa mbote, na ko citer sur ba kombote. Aminga desi ba lobby yango. Mais na pesa mbote na oyanga pe lisusu les privé. La babenga bango ba famille champion, ba longi, ta ba longi. Ba famille champion yangai na bandi na ye moko, mère de mère, mama Wiva Louvelela, Wivine Louvelela. Na papa la biso Guillaume Lutadila, Yelangai Franklino, Yangai Cancer Matondo, la marraine Nangai Moko, la marraine Françoise Ebola, Oyangai, Yaya Oumela, Namona Keloko, Anesalinga bien. Merci, merci. Moi, na maman Nangai, Safi Kamba, na papa Pere Bambote Nabino, Hilda Yope Yangoyo, papa Juste Yangoyo, Yangai, les champions, Nabosani Binote. Bambote belé quoi, Kamite na zonga. Abosa pe souté paré nangai, mari papa le baki yanga papa yanga tous les temps. Il y a eu perdre le plus cher. Yé wana raté. Yé kabule bango sundeni franco, kabule bango ndeni, yé wana. Paré le plus cher, na la marraine la plus chère. Tous les temps de tous les moments za tongo midi pokwa za wana na poste. Papa Joba Kanzuzi na marraine Julienne. Merci. Na pesa Bambote belé. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et ça les biso bien. Merci Kito. Okay. Alors voilà, to comme na suka na bande na biso Ria donc Ria est un projet mais bango bazaka ba congolais logo la biso bandimi ko soutenir bande na bango ba demini ba to ba zozangi makoki je crois boki ba problème na bango ngala ko ba souté mais bango masi ba lobaki je crois mingi kasi na bino bo tangisi ma misu ma monsieur Tamboli bino surtout à maman hein. Merci ko la première dame de Lausanne hein au bango tout le temps faut toujours soutenir les orphelins. Bazawana, tout ça la moins quoi bien, boyo ça la biso bien. Et puis mon vieux héritier, monté ma Cachemire na Suisse. Hein, Tobo Sanarate mon vieux, tela mamba ko sala yango ko maman Cachemire azagoya, moi eloko et ezanga te pona bana oyo ba continuer autant en classe na bango et ça la bango plaisir. Et puis na robot ça n'a jamais hein, na robot ça n'a jamais mon vieux grand prêtre Lobos na Finlande, Johnny Mokonza Weston et puis pourquoi pas aussi hein mon vieux Willy Moucheni les codes hein code 0043 fondation Willy Moucheni fondation toya pe awa to soutenir bango ko sala biso bien ya Willy Moucheni mon vieux Djongonda email la ta avantageuse bino nyonso vraiment à travers le monde na lingi bino j'insiste merci ko la première dame de Lausanne motema avec Gobelisha grand prêtre ba parent Andiri Djeloua wa un enfant pas comme les autres toya pona bana oyo ko sala bien et puis na kobosa na jamais. Et puis, on a reçu ça vraiment. Alain Tindamo, l'homme, surprise très très agréable. Bogart na poche, moté ma maman Jani Samba. On a déjà un Ria et qui n'a pas bien. Pourquoi pas aussi les chouchous des lions, Blanchard, Kabanga. Kabanga, Blanchard, les chouchous des lions. Nous sommes à la fin. Merci Maël Sadiki pour les images et la réalisation de cet élément. C'est un élément qu'on a tourné pour vous. Botala, le Lengeni, tu accompagné de Nabiso. Awanantele, justement, côté Maloukwao. On est dans le bon et à très bientôt. Au revoir et prenez bien soin de vous. La joie dans un jour. Attends. Maman peut quartier mon solo kaka.
Bon, maman Clarisse, au ben t'attends. Maman na mwana. Mama koyala Clémentine. Mwana. Mwana embombo zano. Embombo zano. Jano. Wasuka. Dinote. Wasuka. Nazalaka na bango mibale kasi moko nayaki nepe azongi ndenge alimwete. Mosusu kono ne? Mbona ezili. Ya mwasi. Mobali. Jano azan ajini. Aze na mbula mitano ya motuba. Tangi. Ebongo Jili. Jili nazali na ye natangakisaki ye mwa moke na oyo nazalaki akomaki na kati moyeso na ngai koko na ye ezali te ava Jili aza mbula boni aye na mbula na parti mosolo ozoka place ebongo mama Lili. Grace Keki. Grace Keki. Keki Monzato. Keki Monzato. Monzato. Isaka âgé. Zanel. 9 ans. Azotanga Chris. Atangaki akatanaki. Atangisu. Bana msuto mwenye boyeba bango moko mosala. Et bon, il y a comment on a Christian. Comment maman est en beau canal? Ekenda. Ekenda. Yope Isaac Ekenda. Yope comment Ekenda? Ok. Yann comment on a Christian. Christian a âgé. Et puis vous là non ya on a âgé. Comment bon là? Et bon comment maman? Maman Yaya como na? Line. Como mboga na? Ina za ajwe.
Yasika eye na Kinshasa. Restaurant l'Orangerie. Restaurant l'Orangerie. Kuti ya kusia balala. Na spécialité na bango poulet au makala. Poulet au makala. Suka nelengi. Basuki wana te. Olingi kolia bio. Ya kambangu na restaurant l'Orangerie. Na service na bango cuisine congolaise. Olingi kolia biloko mboka na yo nyonso ezali. Kote masanga kutu bosa na po nyonso ezali. Ata kutu masanga ya pompe bazo pompe pe ozo mela ya malili. Otuninga adresse eza mosika te ya kaka na boulevard du 30 juin arrêt Vodacom mosika te na BCDC. Service ya kolobela te, un personnel très qualifié. Et bon, chaque samedi, la musique douce du groupe Les Professionnels. Bienvenue et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass